Quand malaria, on a mon place à Bélé en côté. Parce que la santé de maladie. Vraiment, ils ont perdu pour nous. Abimba moko ai naoki elo moko ekainga na mutema ai pasi loko baje maman banzo yoka douleur akiti tina se oh c'est chef nini maman lobi na oko tateli bumpasi na sa toilette nabimi mbamo libanda nabengi chef Micho nabengi mukwata nabengi ba omena si bango bokie na sima chef ko za bien te na osombele mai na ye na mai aokomela te munoko efungwama te chef mbamo alali na se alongoli elamba atikali na single atoki Peut-être un moment, il y a un Saint-Joseph. Bon, Saint-Joseph, afin de si je ne me trompe pas, 2-3 jours. Les lots, c'est un tournage, mais à des fois, ils ont bien noté la révolution pour ça, le programme après qu'on a tout quitté. Mais par là, vers 17h, on nous informe qu'il n'y a plus d'eau. Mais est-ce que signe d'Adienne dans d'autres nations va bien on a la naïe bon moi li loba moko ba no ya ba mi sanité azo loba ni tsa d'autres kabino elo ezaki te mais nenga zalaka na nenga koma yi mikolo azaki un peu biso kona tango tozasambela na muni murimu ya kufa esprit de mort na esprit d'amour esprit d'amour ya kufa mama ya kufa kotaka maloba te na biso nyonso toka pala mutu moko namoni yango pala mutu moko mutu yango nani dadi na namoni yango surtout pesinga pasi pana papa namoni yango pana papa namoni yango pana papa balobaki na biso omoni kubumba te kende kukumisa massage message wanekoma kubanga te tusambelaki mulima yango ezalaki tofaye moto yango akufa lelo maintenant tusambeli batiango pa lobi na 8h maloba ya mosako ndenge ni pote kufana elongo libela ndako na biso na nini tosala mpona molimo wana zala calme penza po eza liwa bomoi nanga ngene likondi ya famille abakolela te prophète akusambela mpo na yo na liwa kipata liwa to atali wana atema na pote me liwa te ekoti ereka na manduka simbana amana liwa te liwa ekota pesa ya affaire nango ba misate biso zokanda na famille nitu bikeko ya basuku na ya bapende ekundami awa na kimia namati na ngumba koruka yongi na nani yimba namakasi nanga amabumbu na yo anga mumbu yawe yalolana ngana mati wapi ana mati na ngumba kona nini korukelongi na ya mama bakumatete namakasi nanga amabumbu na yo yawe yalolana. Ils ont fait un femme en bongo.
Bon, ils ont soukaté. Battre la bisoune. Quand tu me battre, que tout a rambon. Papa, comment on monte les kimbongo? Vous mettez à maman au maboko. Amen. Amen. Alléluia. Patron, on fait ça bon point à l'ibouta na 500. Ce qu'ils allaient. 500 balles. 500 $. Ah. Ya muke kutu da chérie, pesa 500 pour prier pour Maman. yo. Non, papa, pesa. Yo mto bimisamba Na tikaka. Na tikaka. Voilà, fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous avez reçu la vidéo de cette émission. Et voilà, émission où est émission Star en ligne, émission où tu as Bastar, tu as rappelé Bastar. Mais Lelo, tu as mis Star, tu as la Star. Star, tu as Lelo, et ça l'a dit, il sauvé par rapport à Makambo, ils ont circulé sur la toile à propos de Pico Douémé, artiste au hasard pour jouer Panae, Pico. Et voilà. Et dans la vidéo, encore, et sauvé à Salakina Pico. Et tant que ça, les vidéos, où tu commandes, on a donc basali vidéo wana esobe azalaki pasteur Pico azalaki mutukaka esobe asambeli ya bia tomona esprit de mort na nzoto ya Pico. Et voilà, wana na théâtre et bana peut-être que Pico kufa basambeli na ninga théâtre. Et aujourd'hui, coïncidence c'est ça la vie. Réellement Pico a kufi. Et le monde veut interpréter, les internautes veulent interpréter comme tu veux. Mutuna mutazo lobela mona ndenge oyo ya lingi mutuna mutazo loba na ndenge oyo ye amour. Et voilà. Pour moi na koloba étant que analyste, étant que chroniqueur, journaliste, et que lié est un phénomène moko naturel. Et na théâtre et ça na bilomo to sala et banarati. Donc tu as une coïncidence, c'est ça qui est sauvé. Il a prédit dans le théâtre, à sa prophétie, dans le théâtre qui est plus gros. Voilà, voilà, et quand arrivé que quelques artistes où il y a ça qui dans le théâtre qui est à délivrer l'esprit des morts, à mon esprit des morts, il est pesant. Et tout le monde a TikTok, Facebook. Ndenge batu finga phénomène la dit et sauvé. Et voilà, nabokasi ya Sami Kabasele ya ba Gloria tobaki non. Il faut te lobela moto médiatiser ya mo par rapport à témoignage au toyebi ndenge la dit et sauvé azali. Et tokoki koloba te ke tovanda kana ye toyebi tambol na ye toyebi conduite na ye. Mais aza mutu oyo boyebi abandi théâtre kala bandi na pasi ndenge mutu nyonso to abandaka a souffrir ndenge bavideo babanda et ndenge bamabidi babanda ndenge bato nyonso to babanda vraiment andi mangila ti me suis depuis quelque part et kokota vraiment profondément na makambo te Esther Adassa mama na Dudu kokota makambo vraiment na ndenge bakinois bazolobela mote quoi donc eza bongo te eza vraiment bongo te eza que Pico a piqué crise, la mort c'est naturel, les phénomènes naturels et ça et la rabiso news même là on a le baliboso avec écran nabino na bambule goya na ba 2100 na osalate je mourrai donc liwa eza na mo phénomène naturel oyoyo to discuter des phénomènes indiscutables donc ta mo bongo to tika mo bongo donc courage kaka na phénomène la die sobé et courage na bina filé peut sous perdre musicien naïe donc perdre musicien naïe courage na bina filé et voilà donc bato to yebi ba kufeli bangwana to sala kana rubrique na biso ya ko remercier bato oyo ba commenter biloko na biso
YouTube. Voilà, ezalaki nanu bongo, ezalaki bongo lisolo toye. Avant tout ya rubrique ya Bukechwa Yambo oyo ekomi actualité na biso, tokomi kopesa actualité ya Bukechwa Yambo en direct. Avant vidéo wana, nous allons d'abord commencer par remercier Oyoyo bazo commenter babilo qu'on a vu sur na Jeannette Kinam TV News. Voilà. Voilà, Tomoni Christian de Chris, il s'appelle jeune leader Christian Moussalou depuis commune ya Kinshasa na Pespa Mbote. Voilà, voilà nazomona Landry Makenda a Komantaki, nazomona Guilain Zulu Mambote Komanda Zulu a Komantaki, nazomona Jonas Kamenga Jikaka, mon ami d'enfance à Komantaki. Je vois Got Mboku, l'ami de Sami Kabasseli depuis les États-Unis, mon petit frère biologique à Komantaki. Et je vois mon ami Fabrice Mbata, le chauffeur à Komantaki. Je vois aussi Glody Bamanissa, il avait aussi commenté, je vois Trésor dédié de l'église Roi, musicien gospel. Je vois Récit de télévision avec mon ami G-Love à Komantaki, et je vois José, je vois Josué Bikoro, mon ami, voilà, Bikoro depuis Lisanga, mon ancien, l'ancien élève de Lisanga, Josué Makoro, voilà. Et je vois Liberty Nkoma, lui, Mutuna Casino, camarade à Herman Shadrach Herman, voilà. Liberty, je te salue. Et je vois Béni Fundu, Béni, je te salue. Je vois Dieudonné Kaou. Lui, c'est Monsieur Dominique, voilà. L'oncle des gloires Kaou, voilà. Et je vois Dieudonné Kaou, c'était lui. Et je vois Jemima Lukembesa, voilà, je te salue. Élisée Michia, je vois plusieurs personnes, Curtis Ball, je vois Jordi Bikouma, je vois Jordi Bikouma depuis quelque part. Je vois aussi Anissé Kenze, je vois Jay-Z Bis, voilà, Jay-Z a fait un rendez-vous, il y a les premiers pour une activité culturelle pour Salama, na bon marché. Voilà. Et tout le monde exaucé Mpassi, moi tout le monde Mpassi en Pamba, depuis l'église c'est pour ça que j'ai sali. Maman Nangaï, Alfredine, c'est pour ça. Je vois encore Lino Béa, mon ami Hervé. Voilà, c'était ça. Qui peut intervenir dans ma camnabiso, namoni Nathan Lumpungu, namoni Lisusu, vraiment la Manol Mangelo, Boza épelé, Baïlo Men, Baïlo La, Baïlo, j'ai sali, cheveux blancs. Voilà, anti-Koulouna, cheveux blancs. Na Pessi Bambote, j'ai sali celle qu'on appelle Jeannette Kinamvidi. Depuis Allemagne, j'ai sali le pasteur Mukanda John Kabaseli depuis Boboliko. Voilà. J'ai sali celle qu'on appelle Gloria, moi c'est 100 kilos. Pourquoi pas Nabatunyo Tsubazui Libaku Yako Landabiso, vraiment honorable Andu Mangila 2028, espoir Nyons Tuezapanao, Tobo Sainte Papa espérant à 5e bureau. Et voilà mes abonnés de gloire Mpembele sur Facebook, Nabo Sanibinoté, et pourquoi pas mes abonnés de YouTube et de TikTok. Voilà, c'était entre ça. Un big up à vous, nos téléspectateurs. Avant de me séparer avec vous, veuillez prendre cette vidéo de Bukechwa Yambo. Merci. Okay. Toute la première fois, ben nous bota tentir nanga. Oh tala te. Bande ko nangai. Maya mali la pote senga bo pona nini. Bande ko laga Bukechwa Yambo les yeux du général bo mabata. Tala tentira viena yo mpaka na yo tala. Pardon bande ko langa boina anga pona nini. Na mitu na bino boina anga na sabino nini. Oh, boina anga na yo pe. Na yo na nzamba sengi pe mbongo a moto te. Nzambe akutikala nzambe asenga ka moto mbongo te. Mbongo ango bino botiaka ba mabunza.
ekendaka wapi bakarotikelaka nzambe na lola nini na mabele nini na veni nini na lokalité nini na collectivité nini mbongo bino bopesaka mabunu mpo nini boza bafaible na esprit bozo comprendre te monde évolué mais bino bo évolué te un peuple sans spiritualité na mutu peuple il comprend rien il maîtrise rien comme il est très à Félix Tirolo bino tu bozak bokotaka na kata tono moko ene to sombi tono na kata somba zikita batie mabanga tono ezolela bororo ndeke bino ba congolais boel bozo comprendre rien bozo comprendre rien babotola bino mboka babotola bino mabele ato toruta pa mabwana ngote bosalaka tonga te bosalaka bougie te bozo bopeshaka te bolonaka milona te bobokolaka soso te pa botamaki biloko nyonso ezotaka epa baétranger bino bovandi bozozela nzambe akita soki na avion nini o soki nzambe akita na balabala nini o elobata mama ebale azai na les États-Unis d'Amérique Mama Ibali Azaï dans les États-Unis d'Amérique. Aïmsinga wa mbo na peuple te mais bolinga te bokotelema. Bolinga te bokotelema. Bolinga te bokotelema. Félix ngana ebisio toza ebele. Esilite o bozo monana ezakaka ebandeli. Ebandeli ya masano. Christian Malanga sali par na ebisi bino ke toza ebele baza ebele jusqu'à la chute ya occupation nzambe asengi mpe mbongo ya moto te nzambe akotikala nzambe asengaka moto mbongo te mbongo yango bino botiaka bamabunza ekendaka wapi bakarotikelaka nzambe na lola nini na mabele nini na veni nini na lokalité nini na collectivité nini mbongo bino bopesaka mabunu mpo nini boza bafaible na esprit bozo comprendre te monde évolué mais bino bo évolué te un peuple sans spiritualité na mutu peuple il comprend rien il maîtrise rien comme il est très à Félix Tirolo bino tu bozak bokotaka na kata tono moko ene to sombi tono na kata somba zikita batie mabanga tono ezolela bororo ndeke bino ba congolais boel bozo comprendre rien babotola bino mboka babotola bino mabele ato toruta pa mabwana ngote bosalaka tonga te bosalaka bougie te bozo bopeshaka te bolonaka milona te bobokolaka soso te pa botamaki biloko nyonso ezotaka epa baétranger bino bovandi bozozela nzambe akita soki na avion nini o soki nzambe akita na balabala nini o elobata mama ebale azai na les États-Unis d'Amérique Mama Ibali Azaï dans les États-Unis d'Amérique. Aïmsinga wa mbo na peuple te mais bolinga te bokotelema. Bolinga te bokotelema. Bolinga te bokotelema. Félix ngana ebisio toza ebele. Esilite o bozo monana ezakaka ebandeli. Ebandeli ya masano. Christian Malanga sali par na ebisi bino ke toza ebele baza ebele jusqu'à la chute ya occupation bino kasi biso tokotika mboka wana ndenge bino bolotaka bandoto na bino bacongolais na mokili o moi congolais ingrat okende boki ba ingrat boy peuple bololé. Comment bokoki ko abandonner mabele riche ndengo mabele o mokili mombaba zo welela mabelo bakoko bakufeli mabelo yo ezo couler miel paradis terrestre bokabi mabele bozo botikali na père botikali ka kobanga bande konangai. Qu'est-ce qui se passe na mitu na bino bana na nzambe? Boza ba créature ya nzambe. Boza ba créature ya nzambe. Oza ya mbemba te. Mbemba za mourant. Mbemba za internet te.
tilo laza internet te boketu oyo baza internet te koma groupe ya bato moko bomengo ya yo moko oyo eza na poche na yo na se ya mabele na yo oprofite nango te bolingi boprofite nango te boza wana bozo comprendre rien